Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez. Donc, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans l'eau, nous sa vidéo, vous savez, na la sabino comment, na la takaba fossile nangai. Donc, vidéo à l'élo, eza pour na kolakisande, na la taba fossile nanga. Donc, pour na la taba fossile, faut ngai ou edanga makasi, edanga vraiment. Parce que na libo ko poser na libo ko boé des fois libo nangé trembla quand tout qu'ils ont vraiment temps pour que na poser ango yango na utiliser oyo dans tout cas oyo vraiment et dans na yebi kombo na ngote s'il te plaît boko milanga na se wana kombo ya ninyo na yebi kombo na ngote et na utiliser colle oyo pour que na poser ba fossile nanga après wana. Donc, non, c'est la bacille au Djana Lobela qui en haut. Nous sommes on a AliExpress et on est dans ça là. Et puis, il faut mascara. Donc, avant qu'on pose nos fossiles, premièrement, il faut qu'on mesure. Si ils ont le même longueur que bacille na yomoko ya solo, na moana. Voilà. Donc, on mesurer d'abord. Au talisson, ils ont le même longueur. Là, au colle. Et puis au bandi, au colle, na yo bandi ko posé. So, ils ont un peu moulaï. Donc, au kata na coin wana. Na coin awa. Masuka awa. Au kata awa. Au kati, donc, au mesurer à l'isno ou eko leka. Au kati. Donc, wana na tiki bino bolanda comment. Na posa ba fossile na. Merci. Yeah, faut que nataka d'abord otie mascara aotia basile na yo mascara na misu na mwana donc na bando sala na déjà la muki donc na kota otika ete akota kaka amona na yepa mona donc natie mascara nanga et maintenant nazoleka na étape ya colle nanga yango oyo nazwa yango boye natie na liboko na ngai awa voilà moni natie colle nanga et nazwi basile nanga. Des fois, on attaque avant, on attaque avant na banda faut tirer la ligne haut, moni, la ligne haut yo, bon, faut tirer comme la ligne haut yo, tiens bien. C'est comme voilà, c'est qui en haut. Allez, la jupe deuxième, non, tu colle. Yes, so tu colle na yo. Faut zela eleka mu pepe avant banane étape non ya ko poser. Na simba ngo bo, moni. Yeah. Na simba ngo bo en tout cas oh vraiment. Musab liboko na nga misa to eda ngai makasi. Donc, faut au sala. Lisu na o faut ça laisser le coller étala na C. À vous poser. Et puis, faut tiango entre ligne na oyo, il y a ba vrai cil na yo, na ligne ya paupière na yo, tiango na katikati wana. Donc, ce que nous posons, on a ba pona ngai, na éviter ba tumsusu ba posa parce que nga so na posons on a ba vrai cil na nga elongwa, qui vient d'arrêter. Na ba no yebate. Et depuis na yeba qu'il faut poser na katikati wana en tout cas et comment vraiment ko aider peut-être yo pour poser bon yango vient d'arrêter. Donc, faut tiango entre ba vrai cil na yo na ba paupière na ona katikati wana. Maintenant, tu te poser. Yeah, colle et kauki un peu. Faut na ba pour baki sa colle parce que colle na ngi kauka ki maintenant.
So col ne comme il prend en tout cas tungi so mingité faut c'est la col et comme il prend en tout cas comme il vraiment ni pour non là au lati faut ça na katika tout ça le col posé boy moni my goodness. Oh là là. Moni osali lokola ozokotisa ngo boye na kati ya liso. Yeah, maintenant nazo ofina yango boye oke esangana na bakiti na nga moko. Yeah, maintenant on a aussi la mascara na ngai. Okay. On a aussi la mascara. Yeah, maintenant on a aussi la mascara na ngai. En tout cas tosilisi nde bongo natiaka ba fossile na ngai natiaka ba fossile na ngai bongo. J'espère que faut apprendre moi quelque chose so quoi apprendre c'est la j'aime et puis kobosana te ko partager kotikela nga commentaire ni olingi pour que prochainement to make un peu kosala ngo na ngolu na nkolo. Donc merci beaucoup moi aussi si merci na batu nyonso ba olanda vidéo o nzamba lola pambola bino. Donc yeah, aussi, en tout cas, je vous aime beaucoup, je vous aime bien, que le Saint d'Israël vous bénisse. Bisous.